nazo sabino ezanga penga ni makoma na ye sabino to papa la biso akufi lelo papa makoma to benga ke le grand makoma papa la biso azali leki ya Mulangi ya Pembe ya landi Mulangi ya Pembe wa théâtre papa Mulangi ya Pembe za papa kulutu na biso yi papa la somta landi ba mapasa li pasa ne moraza na matete papa kufi alinge kukufa te papa sondoli mingi ba biscuit ba bonbon ba pekisaki ye alinge ka ba biscuit ya ba pondu te alinga ba tembele te ka ba biscuit ba bonbon donc zaki kolinga mingi box donc papa sa kufi lelo azalaki mo cerveau na ye kufi miku anezo bouger soute motema na estopaki ale siko babenga biso lelo nde nazo baboto uti na morgue to uti siko ndeza boye to bimi baolinga balatisa ye babongisa ye donc ba trouver na baolo ba tuberculose épilepsie bazolo ba moko ba malade bimi ebele lipasa na zana matete kuna na kwenge lipasa papa na biso azana kwenge mais nzambe moka yebi kaka na isa bino to ki pasi mingi na motema pasi mingi papa na biso alaksi biso kolamba biso bana basi to ebaki mama na biso azaki kolakisa biso mais mutaleka ki kolakisa biso na kolamba mingi ezaki papa na biso mutalakisa biso kolamba ndenge nyoko kozala na ndaku tout ça notre père na koyemba kolakisa soko yemba abandolinga mingi franco zaiko franco abandolinga ok jazz franco mingi ale simalango tanka ba kambo de chanjaka ko linga mingi ayoka mingi papa de Ningonde donc yango ana papa la biso akufi tabengi batonio surtout tous les fans surtout. Shalom, shalom bien-aimés dans les Seigneurs. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, La Voix Céleste Nzela Lola. Ici ka Bonzambe et Kitarana Loye mona maloba pe na misala Bonzambe na Bonzambe Lola. Ezo futa simana onto ya bagenzama boto koye. Wapi bien-aimés dans les Seigneurs. Et merci na banonion sto bazola na biso. Merci na ba o basute na biso. Là je vois les pasteurs faits amis à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Na papi Konge na depuis Champ de Fonds, l'homme de Simango, le Penafilo, Mukwaya Motema Bivens de Homo depuis Londres, Maman Gisèle Lokolon, Luke Lonzama Lola, A Monayo, bien-aimé dans les Seigneurs. Comme vous le remarquez, bien-aimé dans les Seigneurs, Tozali na Kinite, Tozali Libanda Yamboka, Eskato Kutana Papa Martin Makoma, l'apôtre, Tozali précisément na Belgique, na kata capitale ya Belgique, na Bruxelles, donc côté ya aéroport 120. Okay. Shalom, tozona papa Martin. Shalom. Na sepeli komo na ndeko na ngai awa e pesinga sengo mingi. Alors na yekolisi néerlandais. Donc ce qui a zongi a reçoit car néerlandais. Vraiment. Merci beaucoup apôtre Martin. Nous le bon abandon bazola na biso. Na pesi yonde motema nanga bino pebo pesang bingai motema na bino po ete tozala na sepeli mingi ke bato mingi bakomi ko comprendre grandeur ya nzambe bato mingi bakomi ko respecter ba parole bato mingi pe misu na bango esi ko lamuka na ba faux pasteur po ete basi la kozala vraiment na Jean chapitre 4 les vrais adorateurs yango wana soit béni les enfants de Dieu na sepeli mingi. Papa Martin, nalinga ko continuer kana mo loyembo na ba oyo bazo mona ke Papa Martin a changé. Alors bisiko ke sali malili, ayebi ke sa malili. Donc ce que compagnie nga était dans yemba ta. Ah, na moi deuxième. Ah, tu as deuxième. OK, et puis ce qui a songi akoyemba na église akosala disque ya Seigneur. OK, to banda. Na pesi yonde motema nanga. Do. Yo mokonzambe salela yango. Do. Na elika nanga na pesi yo. Nzambe salelanga. Salelanga. Nzambe aselo. Message clé ni ezana loyemo lorsque au salaire qui vocal. Ce qui vraiment te repère sa kamité manabiso pa ya nzambe te yangwana pe moi to tambola pe na volonté nezalité. Avant tous à la guéri, avant tous à na esengo, avant tous à la libre, il faut tout reconnaître la vérité et la vérité nous rendra libre. Mais avant qu'on à la libre, il faut m'y payer ça vraiment et pas ya Seigneur Jésus.
Ce que si vraiment pas Seigneur Jésus, motema na onyoso pour avant vraiment omi pesa il faut mi sukola na nzoto pe na motema na yo di wanande okozwa guérison wanande okozwa esengo wanande vérité et ko libérer yo mais problème ezali kat na biso bana nzambe na mokoma lelo tozali koluka na liboso nano ke nzamba apesa délivrance apesa oyo ozango besoin mais ye akotambola na tempelote oyo ezali nano liberté il faut otika nano makanisi bizaleli ba oyo salaka ba oyo ba parano lemsu basalaka nyonso wana il faut reconnaître si manango soki o reconnaître wande okomi libre pe vérité et salio libre yango nande nzembo na biso na pesi motema nanga etushaka ngai ti lelo parce que ezali message monene parce que papa mateta ngobi na pesi motema nanga eza na bando musu bazolanda biso baza na posa baselela nzambe oui mais ozomona ke loko moko ezozongisa bango kaka na mokili ndenge apôtre Paul azoloba na Bible mabe na bokosa yande nazosa bolamu na nini solo nakoki te bana posa kopesa mitene na bango epai na nzambe mais bazokoka te oyebi nyonso ezalaka par la déclaration de ta bouche et de ta connaissance soki oyebi liloba bien soki vraiment oyebi ke soki okomi na moto imagine ke nazwi exemple otombe amoureux na mwasi ou bien mwasi atombe amoureux na mobali eloko nini ozala important na relation wana il faut bayebana nano bien il faut oyeba ke moto nini nalingi koloba na ye oui ya libela il faut reconnaître famille na ye il faut reconnaître que azali nani asalaka nini avant yo olakisa ye sekele na yo nyonso nzambe na biso travailler pe ensemble avant yo oyapa na ye vraiment il faut vraiment se repentir repentance c'est la kisi nini repentance c'est la kisi ko changer manière ndenge oza ko vivre donc olongwe na mokili ok pa nzambe donc oza ko décider pe nyonso ba erreur na yo kanisi sala balance o kanisi ndenge nini ndai ko tambola pe liloba nzambe sepelaka na eloko nini ou bien sepela na eloko nini te soki kaka osali yango vraiment na motema no mobimba soki pe regretter na ba erreur otosalaka contre la loi ya nzambe wana nde vraiment exaucer ndenge Jésus Christ alobi na Esaïe 61 na yaki po etena libérer ba o bazali na chaîne parce que toyebi place mo esprit na biso ezali te nani ayebi mabe na ye nani ayebi ba erreur na ye toyebi te na tant toyebi te yango tokendaka tango nyonso epai ya badocteur parce que chaque mois il faut talaka que tout va bien ok pas docteur obi tout va bien ba obi makila tout va bien osepeli obi wow naza bien epai ya nzambe pe il faut sala examen de conscience po ete tozo bonde la hernios tozo luka ba liberté et pas ya seigneur mais tozo zo yango te banzele eza ko kangama ba travail eza ko fungwa mate malgré to sali ba école minene bana nangai akoma azaki dynamique na école après ça brusquement alingi su ko tangate nyonso wana il faut to comprendre pourquoi parce que tozali ko sukola nyonso te tozali pe ko regretter te ndenge si ko bana livre Néhémie chapitre 9 tozali ko regretter te ba faute lem su ba parents na biso ba sala yango wana ezali ba message très important mokili eyebake il faut na kende na hôpital batalanga vraiment si tout va bien d'accord parce que papa Martin obeti le solo mo ya repentance ko regretter ba erreur to sala na vie faut na ko komi pese pa na nzambe na koyoka papa Martin koloba lelo. Je sens que vous allez Martin toyebela lobité oyo banaye koyemba ozobi master ba paquet boga ba geste tu n'es plus la même personne ba paquet chacun tu les qui tout monene sikoyo et koy moké c'est que lobeli échange au senti vraiment que bon nzambe parole vraiment colis oyebi amour j'ai pour ta maison me consume comme un feu dans le cœur la parole est lobi na puissance 69 liloba nzambe change kamoto liloba ya nzambe et comme ça motope babenga ngonini majeur na français ekolisaka liloba nzambe et dégoûtaka moto mokili manière na ko changer ya koloba et puis pe orokoma différent ba eko selecter ba camarades na yo ba camarades no oyo oyebi
avant vraiment au changer au remarquer nzambe pas changer ka place aux aleli ba camarade pas ko changer bango au koma manière moko au koma kaka na langue ya bonheur parce que ko reconnaître que même si les temps de souffrance na temps de bonheur au reconnaître que ezali bénédiction ya nzambe yango wana osana raison que langage changer na koli liboso na zaki jeune na bande ko sala pe biloko ya kibo jeunesse mais ezalaki important il faut que garder de l'obéissance ya nzambe donc yango wana naloba toujours que lorsque une personne raconte Jésus akutani na nzambe il ne sera plus la même personne d'hier tout le monde un chant ok changement mon katina ozo beta du solo que so kutana nzambe makamero changer bonabo donc par là qu'est-ce que tu veux dire tine bango ya ba musique on a ba succès bozai non okutana ki na nzambe te cette fois-ci ne okutani vraiment na nzambe parce que tout le monde qui a changé bile maison mon na papa oui nzambe soki oyebi na Bible na kata Romains chapitre 8 elobi ye mutabenga kio ayeba kio déjà avant que botama donc atambusaka mutu on reconnaîtra un arbre son fruit. Tant que tu koyemba, peut tu continuer à koyemba parce que koyemba ezali la parole de Dieu et la parole de Dieu est si la kate. Mais tant que banda qui t'ont appelé ça qui biso grâce to tambola nanzela koyemba ezalaki parce que abanda ko transformer biso. Ko transformer bino. Oui. Vous allez non transformer. Tout ça qui transformer mais qui va savoir qui est transformé et coquille. Mutuni na ebi que bon siko na coquille ou bien vie chaque jour ezali pour na koye kola. Chaque jour ezana colère na yango. David tant azalaki na maboko Saoul est-ce que tant ayokaki que ozali mo ponami est-ce que mi sentirait que oui naza siko na commis déjà roi yo Saoul longwa abande ko tambola c'est longtemps biso pe tant tozalaki na podium tozo yemba tant nazo yemba pe nazo pe sa message ya nzambe ezalaki message ya tant wana po etamona ki ba jeune nini bazaki na besoin na yango mais siko azo kolisa ngai su na dimension la dimension oui yango wana boza ko remarquer que langage peut échanger na comportement c'est comme isusu obéissance pure yango wana ko continuer le soso na dimension mosusu pour être nzambe na biso aye banana mokil mobimba kazali Dieu d'amour alingi bana nyonso ya toute catégorie mais asala kana tango na ye mais l'homme de Dieu bando bazo landa biso olobi que lorsque on reconnaître ba erreur no otikango quand même ozo reconnaître pe ba erreur ko sali lolo ko tiki omi pesi vraiment na bonzambe ndenge ba makameta mola ke ba makoma tine ba bana ko sala succès wana ezaika ke loyenge ba yeba kinzambe te bon je dis ce que les gens disaient sur vous papa au permettre ngana lo banon oui ne permettre yo bando ba bana ko lo bakino ba makoma ne bazama basimaki bakisi ya musique ba masolo banganga kisi boyeba kinzama profondeur te succès bosai wanga ezai ya bakisi de bo bana ko teka ba diamba na batutala na bandero no ya mibali de toi bozaki mobulu ya basi nyonso wana quand même ozo na koyoko koloba c'est comme si ozo confirmer ma camion tout baloba sur bino que lolo reconnaître ba erreur no comme ko sela nzambe na nzela sika wow oyebi liloba nzambe lobi nini soki Jésus Christ ye moko lobi na Jean chapitre 15 obi soki ngai bafinga kingai te mutu nini oyo azana maboko nzambe ke satata keite malheur nde na moto oyo tombé na piège ya diable oyo aza ko profiter pe azo utiliser langue na ye lolemo ne efinga basali ya nzambe parce que nani aza mosali ya nzambe moto nyonso oyo ayambi Jésus Christ na motema na ye mobimba alobi soki ozofinga moto oyo aza na limbando asali yo eloko te ndenge elobi na livre ya Proverbe na ba chapitre 3 ou 4 alobi ke okoki koloba mabe na moto oyo asali yo eloko te ngai bato balobi bongo est-ce que ngasi na yeba bango na kutana bango au lieu de bénir ndenge Jésus-Christ alobi soki bongi bokoma bana nzamba solo bosala nini béni ce qu'il vous maudisse yango ngai pe nazui la même chose ba o balobaki yango bazala béni mais ba reconnaître batambola ndenge Jésus-Christ atambolaki 1 Jean chapitre 2 verset 6 soki bolingi vraiment bozala bana na ngai il faut botambola ndenge ngai natambolaki yango wana eloko kana lobango wana mutu nyonso azali parfait
ngai nanu na fimate ou bien na utiliser drogue te na vie na ngai mais pourquoi na ke salango soki nzambe banda ki bo jeunesse nanga tanga dégoûter ba biloko wana na kumi sans nzambe pona yango mais muto bato bazolo baboy par exemple ba mita bango mona kitala tala est-ce que Jésus-Christ alobai te ke muto za chrétien solo avant à critiquer muto il faut longola na yemoko salita lisunaye donc il a qui c'est que mitala Somme 14 lobi Nathalie na ces personnes n'est juste pas même elle seule. Alors biso tout au lukanin la grâce et la grâce retrouvant au nanini ko luka na sagesse au ko découvrir nini ko ça la volonté ya nzambe. Éphésiens chapitre je crois que chapitre 5 verset 10 et chapitre 5 verset 17 aussi. Il faut qu'on découvrir qu'est-ce qu'est la volonté du Seigneur et la volonté du Seigneur zanini qu'on marcher comme Jésus-Christ a marché qui avec la service exemple à l'obi que critiquer mutute ko boya ba invitation te que muto invité nde baloba ki na yozo kende kolian ko sanga ko solana ba païen qui est païen muto nyonso oyo asosa volonté nzambe te muto déjà zo critiquer batuke ba makoma basaki boy aza déjà la lumière ya nzambe te parce que lumière nzambe obi bénir c'est qu'il vous maudit. Alors, ce qui m'utalobi déjà bongo, c'est que azako maudire. Si manango akeloba que Seigneur, banana ngai problème, ngai moko problème, ngai moko boy. Mais nzamba koyo kayote, yango sotiza lobi. Ésaïe 59, la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous sauver, mais alinini votre comportement bizalina bino mtezo changa musika yango tozo de nazoyo kabinote tozo linga koktala bilance ya vina bisote to sala kakala tozo koluka ba délivrance na moni ba église mingi soki karatango ya délivrance batu ba tondi Jésus-Christ alobaki ba peuple o bazoko ya kaka po ete baliaki malamu yango balingi koya lisusu mais banani bazoluka grâce liboso banani bazoluka ke aza mosali ya nzambe ou bien mwana nzambe a concentré misunaye et concentré na mwasi na ye kaka ye moko parce que adultère ezali le pur o ezako kotsa moto nyonso na libulu mwana zali jeune allez tant moi nazali jeune eloko nini azana ba 10 ans ba 11 ans azo intéressé non na mbongo te mais lo azako intéressé vie ya ko reconnaître mobali ou bien mwasi donc satan zako sala po ete baza na ba fornication ete bato sanzela libala te nyonso wana ezali nini ezali sumute yango mte bloka ba vie na biso yango wana il faut to reconnaître tant de grâce pour être tous à la libre yango lobi na mukuse na 8:32 je crois que Jean 8:32 lobi soki bozali ko luka la vérité vous rendra libre donc to comme libre to rozali na enchaîné te to rozali esclave ya mutute yango wana vraiment eza mawamingi mais to ko continuer na la vérité pour être biso tout comme propre donc bosima na bino kiste ba succès bosala wana eza na ngelo te eza ka bonzambe jamais nakosimba ou bien tokosimba parce que nzambe na biso azali maître ya bakisi nzambe na biso ye mtaponaka heureux celui qui juge pas personne mutute mais heureux muto azako bénir bato na misala o bayokaka liloba ya nzambe qui est juste natango muto ayemba ki déjà na esengo aloba que Jésus est grand Bible lobini zwa ya malamu ya mabebwaka mais natango muto ye azokani ça déjà ko juger ma ozali sous bénédiction bana nzambe bozwa bénédiction natango bozoyo kabanzembo non seulement ya makoma mais o nyonso okoyoka kezo ba kombo ya Jésus-Christ de Nazareth ezali yomo comme to purifier yango parce que na livre ya Tite chapitre 1 verset 15 lobi tout est pur excusez-moi la français nyonso ezali propre na moto azali propre mais nyonso ezali salité na moto pe o azako kansa salité papa Martin Makoma moi kapela mususu ya loye momo kan makoma esala aliokine onga lobite alinika kenzembo ya solo te na yoki oyo lobi mais sala penzembo ezala bien ndenga kala yokawana ngai na ndimi yeso zali nzambe po akota na bomoi nanga ye azali nzambe na bomo na kombola ye tobiki
No Jesus, no life. No Jesus, no life. No Jesus, no life. No koto saye, no life. Il faut qu'on ait la propre cocansa positif. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la maîtrise de soi. Peace. Papa Martin Makoma, bien aimé, mon frère Bazola Nord de partout. Question dans les aboyés. Bien sûr que le lot au commis pasteur, mais quand on tombe dans le bêta bisomi balé solo papa Bazola nabiso. Yosko monique n'enge ba musicien mingi ba commis, ba monique musique ezo marché te, ce ba bimsi ba album de ezo simate ba commis na ba pasteur. Et ça stratégie aujourd'hui au monique Makoma toujours sentir en ce succès ça le souffle au mi commis no pasteur sans qu'enza mabenga ou comment. Psaume 111, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors, celui qui sera appelé de lui-même, Yemoko Azoko, perdre vie naye, âme naye, pe esprit naye. Il faut être appelé comme Aaron, c'est le Seigneur qui les a appelés. Hébreux chapitre 5. Il faut être appelé comme Aaron, Yemoko Nzamba Bengio, pe Yemoko Nzamba Pambolio. Bato basala bongo. Moyena yeba vina bango ezate moyena juger bango ezate menga nazozo exemple nanga moko l'obéissance mieux vaut que le sacrifice. L'obéissance. Yanni casse papa Martin. L'obéissance. Comme apôtre Martin. Au long musicien, au juste les années. Juste les années, koto salilobane tango abandai ko solo lanayo et puis pe azo ko laksango comme épreuve na basali nyon son ata mosalite ata bato normal que mwana wana kombo na Martin azali serviteur nangai pe na ko pambola e bientôt pe ta na e ezali koko kakala mingi te ba épreuve pe ngai mo na koma yango na ba livre nanga na benga ko livre ya ba vision e banda sikoyo te na ba Bukavu tonto kendra ba bishop balobaka la même chose ba prophète mingi balobaka la même chose mais nzamba sala ki karapo na bato libanda te mabala abanda ko la sang pe pona ngai e pa ina ngai moko po ete ezala vraiment parfait bible lobinini il faut témoin à 2 ou 3 personnes bazala témoin ce ko bananga na za témoin te parce que nzamba révéla na mutunyo sote tant abanda ko révéler na ba prophète abanda l'apôtre. Oui, mais kanisa non Bible o eza koloba na 4 na biso kezali livre ya Nzambe Esaïe 34. Alors alobi nini ke ezali livre na ngai inspiré par ngai bato na pesa ke ba koma yango ezali ba prophète abanda ko ebisa Jérémie kende yebisa ba peuple est-ce que bango tout bando zo la même vision na la même temps ou bien apesa ki pa Esaïe ayebisa ba peuple. Alors lelo tozo ba ke tozo croire na Dieu mais soki prophète Moussali Nzambe ba Seigneur a passé révélation a yebisa ba peuple pourquoi tozo kangamitema yango wana jugement ya Seigneur kozala monene mon peuple périt par le manque de connaissances. Pourquoi pas ton dima ndenge tozo bake to lingi Nzambe ngai naza chrétien pourquoi pas que to laksango pe na misala na acte na biso. Parce que papa Martin c'est entre nous toza biso mibale apôtre Martin makomotali caméra ozoni ma quand même que na musique côté na bino bana osima lisuste ba makoma succès c'est là qui bino quand même ozoni ma quand même. Tiens naebaki pourquoi na te ko ba yebi que succès c'est là qui ko ba te reconnaître que oui succès c'est là qui biso na komi osela Nzambe na hotel lobane pourquoi na kende koloba oyo bato mukili baza ko kanisa biso tout tozo tambola sur la parole eza oyo tozo mona nga nazala ki fan na bino musique na biso fan te na daka fan sko regret na nga eza parmi banzemu na bino regret na nga eza bandeko to banako sepe na bango maka banzembu epambola biso baza lisusu te oyebi ezo simba lisusu te nini bozo se reprocher lelo ozosala mosala don o Nzamba pesi yo jo Nzamba ko changer dimension jo Nzamba ko changer dimension wande to resolola parce que na ma changer dimension mususu oui oyebi pourquoi kolongo ya koyemba kokoma oteya mabeza kini ton David abandai ko kengela ba meme ya ko nourrir famille ezaka mabe eza bien. Ok, bon, tant que c'est Nzamba bengie, Tatane a remarqué, a pambola qui ou bien pambola qui était. Tatana a remarqué Tatana
parce que tata na ye abosana David na zamba alakisaki bandeko na ye mosusu prophète Samuel Kutu alinga pambola ya na ye ya liboso na bosa nkombo na ye nzambe ayebisi eke kotala ete car je l'ai déjà rejeté. Ok, Nzambe abwakisaki Saoul na bantu na ye. Oui, mais tozo sola pona Saoul te. Tozo sola pona David, mais David a na Nzamba. Oui, David a na Nzamba, mais to parce qu'on a nyonso, ok, azalaki na tata na komo na nani Isaïe. Alors abana ko sala succès te o bino ko sala succès. Mais azalaki na mosala pe na bolingo ya tata na o abande ko sango par naturel pe Nzamba pesa kai doana. Donc pe Nzamba bengie allez pour être assis la copaître ma peuple et ça qui peut c'est mon nez yo Nzamba abenaki déjà depuis kala obana ko yemela Nzambe ba volcano e pambola biso olingo ba Nzamba bengo pour la deuxième fois. OK, donc na si comprendre ngaité yo no comprendre question na ngaité oh les msusu azo comprendre ngaité nga azo comprendre été to Lucas Koyo lingala ya malamu pour être comprendre ngaité expliquer biso Nzambe tant abenga kamoto amatisa kamoto na ba dimension. OK, donc dimension ou bien dimension lobi na lingala mais bozo comprendre. Tant Nzambe abenga biso to yembela ye batu bande ko sani bando yo kapé mateite loliembo ezani Matéa. OK, tant c'est quoi lobi bon na matéa sikoyo na bombela yo pe ete ozala pe na temps oyo ofanda na bato sans nzembo mais oyi solo na bango otiaka pe banzembo na kati koyemba na banzembo nyonso ezali misala ya nani ya Nzambe. Alors qui apôtre ou bien David azalaka roi mais abandaki liboso na nini abanda koma banini vas-y si ça idée no bona ba David abanda ko koma liboso banini abana wayemba tant abanda ko continuer ki roi abanda continuer pe un mot ko sani na ba Corée bango nyos bango nyos bande ko sani parce que papa Martin makomba te me bande ko sala nini bande obala na biso ngai pe na tonio azala ki roi mabande ko continuer musana ya koyemba pourquoi Ngai est-ce que bomoy ke na obi ke na tiki koyemba mais papa Martin to à quand prochain album tozo mona su koyemba album na kaka album koyemba il faut ça ozo compliqué apôtre Martin te mais na tenir koyemba il faut ça album simple répondre nga bon koyemba na répondre koyemba ça la carte ke album koyemba ezali tant oza kokumi Nzambe na yo un jour ata même yo kai na mokili mobimba ezali po ete batu babika mais album il a kisi karaté que yango ande mto réussir mais lilo banzambe koyembela yo be côté yaye nde to sala interview boy ezape koyemba na ko sala na album bo récit ezalaki tika loba bongo loba ke na minute oyo na bana ko sala Nzambe na loyembo Nzambe lobi ke Martin mona nanga kuna ekoki ezo simba lisusu te yako komote elanga na liloba Nzambe ondimi kakolo ba ke kune kokezo simba lisusu te peut-être tenté peut-être que grâce ne na musala wana esili apeso grâce na côté ya liloba na grâce Nzambe si la kandeni oh parce qu'on a kata Bible mosali mora loba ke ta grâce mais suffit oyebi ngote oui nayebi mais ngasko da tuno yom tozoloba na ndenge ozotuna ngai obike côté anezo simba lisusu te et pas Nzambe kombo ya ko simba lisusu te zalate parce que Nzambe ya me karaté mais Nzambe yeso ka sali plan na ye nyoso réussiraka oui donc Nzambe tango alobaki ke na pesi bino liboso loyembo sima na yango dimension mosusu pe koya yango na to kumisi epo na yango parce que apamboli ngai lisusu apamboli ngai misu na ngai ndengo lobaki yo na ebandeli na langage changé nyonso changé donc et comme lisusu na koyemba ya kala na ya sika sikoyo et comme lisusu monene donc nazo kumisa Nzambe na plan on ndenga azokamba biso nazo toujours skopeka na Bible quand ndengo zo ba l'homme de Dieu bazola na biso exact que olobi que non Nzambe jamais ko oloba ke côté wana ezo simba lisusu te ngape nazongisi na Bible comment ba na Israël
tant babukaki temple bamonaki ke mpona bango esili parce que nzambe alobi ke temple baotonga ngo bana Israël se poser des questions est-ce que temple ya mibalo baotonga gloire ekozala toujours makasi ndenge oyo ezali ya liboso nzambe alobi la gloire de la seconde maison sera ok mais mosusu gloire oyo sikoyo ya kote ya boye ekozala makasi koleka peut-être na loyembo ezali déjà makasi oyebi mpona nini eza déjà makasi eza makasi koleka oyo ya na loyembo parce que yo ozoboya ke gloire ya liboso wana ese ekweyaki nango nzambe azopesa gloire ya mibale donc oyebi ntina naza d'accord te na yo parce que ozobimisa baparole ke ese ekweyaki na le mosusu nazokopwana lingala na te mais ese ekweyaki na yango ozosala yango ondire eza eloko mo ekomi eloko pamba eloko pamba te nga na ndimi yango wana biso tozali touche na musique na biso wana utiliser tozomona sikoyo deuxième face ya Martin Makoma na kote ya sikoyo yo ondire ozolinga kaka ke non ezala nyonso yango mibale or ke tozomona osu na loyemo te tokomomona na kote te donc nalingi te ke ezala nyonso mibale nyonso mibale ezali parce que mutu nyonso ntongo ateyaka akumisaka nzambe normalement tozondima te ke kote musique bosila na bino ezali mpona bongo te oyebi yo on attend le bakoma ba musicien te eza pe inutile oui pourquoi olobi ke na musique bosila na bino on ne vous sent pas oui Dieu soit loué na oazo ça selon plan nae et si là te malgré au succès que au bomonaki et diminua oui mais pourquoi to betela kasima mais oyebi papa Martin reconnaître que succès si là oyebi pourquoi na yo moko il faut que bana langage na ya babino olobi ke ozali ko soutenir les lobanzambe parce que tant ozobimisa ba parole boy ozobimisa ba parole que et si là nango esala boy ça boy ozali ko glorifier ngai pe naza koloba o nazoyoka yo olobi ke ozobimisa ba langue au lieu de bénir mozolinga je ne me dis pas papa yango na menga sko na expliquer malam zela excuser na expliquer o ezali malam oza beaucoup plus na côté ya ke na koyema musique ezali siko utiliser bien olobi ke ozali na temps mingi siko ya koteya voilà bana nzambe oyebi soki tokosololaka boye ekoprovoke mpe ekolamusa oyo baza mayele mokeko ekoprovoke te ke bafinga nkombo ya nzambe pour rien parce que ntango ozobimisa bainterview boye ntango ozoloba na ngai boye soki obimisa mpe baparole normale motu mpe ozala na temps mpo ete nkombo ya nzambe ebima verité tozoluka succès ya polémique mais toluka nde bénédiction c'est important tozotala ndenge biloko ezotambola non selon la chair mais tozotala selon la grâce du Seigneur akomisi biso na dimension mosusu akolisi biso na liloba pe koyemba nyonso esilaka me koyembela nzambe esila te yango tokokontinue koyemba ye même na mateya même na nzela mosusu même kaka mpo na album te mais kokontinue kokumisa nzambe yango mteleki nyonso avenir ya groupe Makoma eza ndeni avenir ya groupe Makoma ezali lokola ndenge na Néhémie livre ya Néhémie chapitre 2 lobi soki nzambe yango kapesi yo baplan eza te kaka toujours olobaka yango totiango na maboko na ye po ete ezala stable nsima yango nde bokoyeba en tout cas tozela ba surprise bozela ba surprise nde selon nde nzambe ayebisi biso en tout cas merci beaucoup apôtre Martin Makoma parce mega na koyebisa biso on se retrouver ce qu'on a makamon ndenge nini lolo comme apôtre makamon ezo marcher ndenge ni au côté vraiment na elangango ya côté ya et ndenge nalobaki na livre ya Hébreu chapitre 5 soki ye moko abengi yo comme ndenge abengaki Aaron ezali sengo mingi mieux vaut que nzambe mutabenga yo ete ozala vraiment ye azala na nsima no mpe na liboso no ndenge alobaki na Jérémie nabengi yo ozala prophète donc soki ye abengaki yo bongo sepela ngai nzambe na biso asili kosala ngai bongo asili kobenga ngai selon sa volonté et puis pe on a kumisi nzambe po ete lokola ya lobi boye
eloko moko te kokwea eloko moko te ekozala na difficulté parce que ye mutu akosoutenir yango wana nasepeli yango ozoyoka ngai mpe naza kosolola boye malgré ata même langue na biso français ou bien boye eza mwa difficile mais Saint-Esprit eyebi balangue nyonso donc changement oyo omoni kati na ngai souci ezali oyo nzambe apesi ngai ezali liloba ke temps de la grâce to ezala respecté na mokili mobimba na basali nyonso na bandimi nyonso même na Congo même na Europe partout temps de grâce ezali temps de la grâce yango mutu ekokomisa biso na point oyo biso tozali na yango besoin yango mutu ekodélivre biso na oyo biso toza koluka ete tozala na esengo parce que Bible obi qui nous fera voir le bonheur fais lever sur nous la lumière de ta face oh mon Dieu alors la lumière de ta face ezali nini kasi gloire Seigneur Jésus-Christ message clé nini ozo pa na nzambe mpo nomemela libota na ye temps de la grâce toluka liboso kosala volonté na ye nsima na yango tokozwa nde délivrance ya nyonso oyo ederangeaka biso ou bien famille ou bien lien de la famille nyonso wana avant nyonso wana tozala libre il faut to reconnaître la vérité tant to reconnaître la vérité tokosala volonté na ye tokotambola selon la loi des fruits du Saint-Esprit l'amour la foi la patience la maîtrise de soi la connaissance tant tokozala na nyonso wana et la vérité nous rendra libres. Et quand on est libre, il a qu'ici vraiment, vous êtes réellement libre. Jean chapitre 14. Si les fils vous y vraiment à libérer, vous allez vraiment libre. C'est pas la liberté qui les paie saka. Yangwana, ce qui te reconnaître vraiment te repentir. Namite manabiso. Repentance batumingi bande ko kanisake. Il faut connaître Jésus-Christ. Non, il faut connaître Jésus-Christ, mais il faut qu'on repentir donc qu'on change manière à vivre. Et puis il faut qu'on yambola, qu'on déclare ndenge livre Néhémie et si kolobakat nabiso to lelaki masumu nabiso et puis to lelaki to sengaki bolimbisi ya masumu ya bapara nabiso bino morobo kanisa pe na deuxième livre ya roi chapitre 4 verset 1 les créanciers ayaka epa ya mwasi moko boye mwasi mobali na ye azalaki mosali ya nzambe prophète mais atika kabanyongo créancier aye alobi nalingi kosala bana na yo esclave allez moi c'est ngo alobi na prophète Élisée na sala nini prophète Élisée ebise ngai na kokosala eloko te mozali na nini na ndaku na yo mafuta ezali signe ya bolingo signe ya kolakisa amour signe ya Saint-Esprit yango wana tango le créateur lobi lokola tata na bino akufi atiki banyongo na ye kozwa bana na bino comme esclave ezali vio to tambola kalelo comment ndenge ni toyebi ke ba papa na biso ba parents na biso banyongo nini batika yango toza ko souffrir yango banzele za ko kangama yango bana baza ko avancer te créancier zwa bango comme esclavage bakota na ba prison to ko délivrer bango ndenge nini soki to reconnaître tant to ko reconnaître yango nande la vérité nous rendra libre. Okay, c'est ça le message. Apôtre Martin parlons lingo lobake bande komusu ba makambazo mona na vie souffrance mobo santé za bien te ba makama situation mo difficile o kezo la na ba na ba vie na bango e ko ki kozala makamba papa na bango basali ya ndezo kanga bana nalobaki kaka wana te ekoki kozala comportement et que la comportement il y a ndenge yomoko ozali kotambola yango lobi repentance d'abord il faut changer yomoko nan pour tant que changer yomoko okozwa sagesse il y a ko reconnaître parce que sagesse mute ko faire yo facilement de reconnaître ndenge nini ya ko bondela ndenge nini ya ko déclarer yango na tango okozala na repentance alesima yango kozwa pe force pe mayele ya ko déclarer que ba faute o ba parano l'homme susu sala babenga kango lien donc o ekota na makila o ekendaka epa ya bana pe ya babana donc ba faute ming to mona libana mais o ezaka na makila ezaka difficile yango il faut que déclarer vraiment na conscience mais conscience wana il faut zala na don o nzamba lobi na Osée 6 verset 6 je désire la bonté non des sacrifices au lieu des sacrifices je désire la connaissance pour être oyeba kubondela. Merci beaucoup apôtre Martin to moni que vous avez accompagné
Pourquoi pour cela? Approchez. C'est évangéliste Israël. Évangéliste Israël. Amen. Ok. Shalom évangéliste, ça va? Shalom. Ça va bien, par la grâce de Dieu, ça va bien. Évangéliste Israël, vous avez été appelé, vous avez eu l'appel de l'Éternel, la vocation, ou vous avez suivi les pas de ton ami qui est devenu aujourd'hui apôtre Martin? Tout a commencé d'abord par la grâce de Dieu. Comme l'apôtre l'avait dit dans Psaume 14, l'Éternel a vu du ciel, a vu que personne cherchait Dieu, donc c'est Dieu qui a dû chercher les gens. Et ça a commencé comme ça. D'abord, il est venu à travers ma mère, qui m'a fait me poser une question. Cette question m'a ramené vers l'apôtre. Et cette question m'a répondu le Seigneur Jésus. Il m'a donné d'abord un avant-goût de son appel. Ensuite... Un avant-goût comment? Essaye un peu de nous dire. Je n'avais pas encore accepté Christ. Et tu étais païen? Oui, on peut le dire. Ok. Et j'avais déjà un avant-goût de son amour. J'ai senti avant de dire oui, j'accepte Jésus, qu'il y avait quelque chose de bon à l'intérieur de la parole de Dieu. Et c'est cet avant-goût-là que j'ai goûté. Et ça, pour moi, ça a été le deuxième appel de Dieu. Et le troisième appel, c'est quand j'ai accepté le Seigneur Jésus. Qu'il a vu en fait que je cherchais plus qu'à simplement une relation entre moi et lui. Mais mon cœur cherchait plutôt une relation entre moi, lui et le monde. Et mon cœur le cherchait de plus profond de moi. Mais moi-même, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et le troisième appel, c'est quand il m'appelait par l'évangéliste, à travers son prophète Dada. Là, j'ai eu le troisième appel. Et ce troisième appel, c'est l'appel que j'ai tant cherché mon cœur, mais que je ne savais pas dans le moment même, car je ne connaissais pas encore. Et c'est ce troisième appel qui m'a changé la vie. Et qui vous a imposé le main? C'est le prophète Dada. Dada, ok. Kabansa. Et comment vous avez su que vous avez été appelé par l'Éternel? Pour l'évangéliste, je ne m'attendais pas. J'étais parti accompagner l'apôtre Martin. Lui, il allait commencer son ministère. Et lui, il était inspiré par l'Esprit de Dieu et il m'a dit, tu veux bien nous accompagner? Et j'ai eu les moyens et j'ai dit, ok, ça va, je vous accompagne. Alors je l'ai accompagné. Et devant le prophète Dada, il a commencé à prophétiser que je deviendrai évangéliste et que lui recevra aussi le titre pour commencer tout le ministère de Dieu. Et c'est comme ça ensuite qu'à travers l'Esprit de Dieu, le prophète Dada m'a dit que j'étais évangéliste. Vous l'avez aussi accepté, et pourquoi vous n'avez pas voulu de chercher vous-même la face de l'Éternel? Je veux vous dire la vérité, au début je ne savais pas trop ce que c'était vraiment l'évangéliste. On m'avait dit, tu es évangéliste, je dis, c'est bien, mais en réalité je ne connaissais pas vraiment le contenu de l'intérieur d'être évangéliste. C'est comme gagner les millions. C'est au début tu ne peux pas croire que tu l'as gagné et tu ne vis pas. Tu ne vis pas vraiment dans ce rythme. C'est comme quand tu es un enfant. Tu n'es pas directement papa ou maman. Tu le deviens avec le temps parce que tu te rends compte que vraiment j'ai ça et c'est à moi. Et c'était le même sentiment que j'avais. Je ne savais pas à quoi m'attendre et maintenant je commence à comprendre petit à petit ce que vraiment vaut le titre d'évangéliste. Est-ce que vous avez une église? Nous sommes dans l'église de Bethesda, dans l'assemblée de Bethesda que Dieu nous a donnée. Votre propre église? Non, nous avons l'apôtre Martin, c'est lui qui gère l'église. Celui qui est le visionnaire. Oh, apôtre Martin, approchez. Vous avez déjà une église? Oui. Ah bon? L'église s'appelle Bethesda. Mais vous méritez, papa Martin, mon église. Oui, qui connaît les plans du Seigneur? Alors, ce qui nzambe alobi ke ekosala boye yango wana tosepelaka azali nzambe oyo asalaka makamu ici oyo il faut mokili kasi elobake wow, mais plan na yo dépassé plan na biso nzambe abengaka incroyablement asurprisaka mokili yango wana église ezali awa na Belgique ezali pembeni ya Bruxelles na Alost ville moko kombo na Alost. Alors yango wana tosanganaka kuna kombo na Bethesda esika Bethesda ndenge komami mpe na livre ya Jean chapitre 5 esika lobiko ezali komi na temps sikoyo les vrais adorateurs ba adorer en esprit et en vérité et komi mpe na temps ete baras nyonso esangana yango wana tala ngai nazali congolais tala ye azali cubain. Alors nzambe aza kosangisa lobaki ma maison sera appelée la maison de prière pour toutes les nations. Yango wana tokumisi nzambe na plan oyo apesaki pe tokokontinue ete liloba na ye bana na ye oyo bazali les vrais adorateurs bango nde mutu bakocomprendre pe bakoglorifier le Seigneur pe bakobénir nzoto ya Kristo emata lisusu.
Ok, l'évangéliste, un message à tous les amis qui te suivent en ce net moment, qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Si j'ai un message à leur donner, c'est ceci. Cherchez la vérité là où la vérité se trouve. N'ayons pas cherché ailleurs où il ne faut pas. La vérité se trouve où c'est? C'est en Jésus. Ok. Regardez, tous les hommes, tout le monde entier peut chercher partout, mais ils ne vont rien trouver. La seule façon, le seul endroit où on peut trouver quelque chose, c'est plus près de ce qu'on pense, parce qu'on va toujours chercher plus au-delà de nos moyens. Mais Jésus est derrière notre cœur et il toque à la porte de tout le monde. Il attend juste qu'on ouvre pour partager la vie avec lui. Mais le problème du monde, le plus grand problème du monde, c'est qu'il ne connaissent pas l'identité de Jésus. Et c'est ça qui les éloigne. Parce que beaucoup de gens se disent c'était un homme, c'était un prophète, c'était quelqu'un de simple. Mais moi je vous dis à vous tous qui regardez, vous qui n'avez pas encore accepté Jésus, il est bien plus que cela. Amen. Il est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a été là au commencement. C'est lui qui a tout fait par lui-même. Et c'est lui qui nous a donné son amour en venant dans le monde pour nous offrir encore une chance. Il faut savoir cela. On est tous plus que. Si nous remarquons, il avait dit à Jean-Baptiste, Jésus l'avait dit, il est bien plus qu'un prophète. Moi je dis, tout le monde est bien plus que ce qu'il est. Moi avant j'étais bien plus qu'Israël. J'étais celui que Dieu a désiré. Quand Dieu il parle, que voulez-vous dire? Quand je veux dire que plus que, il y a un moment où les mots terrestres, où l'explication terrestre n'arrive plus à expliquer ce qui vient de l'esprit. Et c'est là quand Dieu dit plus que. Parce que nous les hommes, nous n'arrivons pas à comprendre. Jésus il a dit, si vous ne comprenez pas les choses de la terre, comment allez-vous comprendre les choses du ciel? Alors essayez de chercher vous-même en plus de ce que vous êtes. Et c'est là qu'on va trouver Dieu. Il faut rentrer dans la vie spirituelle, mais en Christ. Et là, nous allons voir le monde à l'envers et nous allons comprendre qui est Jésus réellement. Merci beaucoup l'évangéliste. Merci à tout le monde qui nous suit en ce net moment. Jésus-Christ veut te sauver, mon frère, ma soeur, mais cela dépend de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Apôtre Martin, papa. Et là qu'on a dit que vraiment na sepeli d'abord que Nzamba apesi biso possibilité que tokutana parce que je crois à sa puissance et à l'amour de Christ alobi kasangisaka mutu na tana ye ndenge tokutani bo epesi ngai vraiment esengo monene tika ete nyonso oyo bakoyoka interview oyo tika ete vraiment ba glorifier Nzambe na bango parce que la vérité vous rendra libre. Continuez bongo frère, continuez bongo la kisamu que Nzamba azali vivant. Travaillez pour que la parole du Seigneur et pambola yondenge lobaki ete na kotiliser apôtre Paul pour ete mokili mobimba eye bangai azali instrument na ngai pe na somona bongo ozali instrument ya Nzambe tika ete opambwa mape na pesi basali nyonso ya Nzambe na kati na mboka ya Congo o baza kokumisa Nzambe côté avec vérité na pesi bino mpote par l'amour fraternel au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup. Merci l'évangéliste. Merci apôtre Martin Nandenge Baya Magibiso. Tozali Nambo na bango Belgique Bonzambe na Bonzambe Lola Ezofuta et un grand merci à notre caméra woman. Yes. Merci ma caméra. Prophétesse Yatira. Ok. Merci. On se retrouve à la prochaine Bonzambe na Bonzambe Lola Ezofuta. Et prophète Dada Nzambe abatela biso ete to mona na lisusu parce que to lingio mingi vous allez toujours na kat na mitema na biso tango nyonso pesa église nyonso mobimba na maboko ya Nzambe pe mbote na biso ya motema mobimba. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Congo parce que ezali mboka béni bayebi liloba na ye pe to continuer ensemble avec le Seigneur. Nous sommes fort. Nzamba boto kwa pi bai. Amen.